soki okoti wenze mikolo oyo pardon soki omemaki mbongo mukie osalije okozonga kaka na linzanza ya madesu ya pamba po model biloko ematina ba wenze ba mama kala bazaka okena bakitunga melelo wenze koma ya chasser mais chasser yango pe ya noir ya mukie po biloko ematina ndenga kosakana te madesu mbisi ya kokauka Thomson makayabu soki osalije okolela ebele na wenze mikolo oyo neti awa na wenze ya gambela pardon soki okoti okokoka mutema te po soki boza 10 na ndako omemaki ata 10,000 francs okozonga kaka na dembolongo na desa kombe madesu matungulu eza te tomate eza te po biloko modele mateli pardon ba congolais bazali kokoka te boyo ka ndenge ba mama na wenze ya gambela baleli ebele kopa madesu avec 1350 1500 lelo double prix ekomi 2500 2700 soso tozali kosomba 3500 lelo tokomosomba 5500 biso awa place totekaka tochange bato ya biloko te mais na wenze mpe ya biloko ezochanger tozokomprendre te soki eza nini balaka ye biso social yango tozomona yango te ondire eza kosampire kaka ezoya kaka moto na matata epai bakende kotaka bareunion na bango bakanisaka mpe pasi ya bango bango bazokanisaka bolango na bango biso na site awa place tozali bandeko na bango bazali basemeki na bango bazali bakamarade na bango bazali baza na mawa na bango te biloko nyonso to ya komata mikolo soto biloko ezomata mikolo soto dola ezomata boyokana biloko ekita sosala ezala soso Thomson 50 000 motoka Thomson à 500 francs sokolo kotela Thomson 500 francs pour bimisa konti boko kate tozo kate fito pila ngo ya pasi okotela to kotela eti tala uninga za poleni bato bazate biloko emati biloko nyonso bato bazokoka te ana wonto betaka bamabaku kaka bato bazobalukaka tala wenzi poleni bandako na tala okebwe poleni bato bazate net carton Thomson ezalaki donc ezalaki lokola toko bala rame ezalaki lokola na 30 000 rame ekoma na 50 000 teka biloko yango ndenge nini kama tembele 1000 francs ya kumbwa 1000 francs mbisi amikuki 5 000 donc biloko nyonso kasi leki tozokoka lisute ninio biloko emateli modèle oyo ba congolais bazokoka te balobi pardon bakonzi batiana no misu na masolo etali damas po libumu ya nzala eyokaka te donc ba congolais bazala posa bakoma penda kolia 2-3 fois par jour po ya boeza bien te